Sarakoulé. 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 Okomi olé olé. Olé olé. Nikolo ya Sarakoulé. Nendako olala te. Mosala seko découché. Okimi mwana mboka. Oponi Sarakoulé. Osundoli banana yo. Olandi se mosolo. Radio nani ezalaka Oh. Hôtel na chambre te. yo ketaka makasi olukaka nde te. yo moto oyebi oluka tala do oyo nde ovanda wapi radio Soni soko monite selaka oyaki nango wana mutayi apima ta kopema te do ozobana ngalo wa camarade na yo so emonani te ozoloba na yaka bese na nga ozongisa ngo pesa wapi radio na bino wapi radio mais tunata yo tozaka misato na kata ndako na bala yo to na bala yo c'est quoi ça yo na lingi uzoba te ndenge na mona radio wana bonjour Yel. Yo. Yo. Ouais radio. Yemi, ezalaka wana. Yo, radio ezalaka radio wapi? Na comprendre minute na ndako. Sikona sanza mwana ngwa ko sanza, ubina bota machombe. Soki lelo sijo te lebi sijo, na pe matela ndako yo. Nana mona radio. Yemi, na Yana lo benga mona radio. Boni boyko. Munokongo yange koma na buya safu na tondolo. Okomi nde mwasa sawa sawa. Amuta ba nostalgie Okanisi singa liyanza. Vraiment. Yo batango bakufa o basala kaka. Nayebi wapi? Po ba spectacle na bango kenda kaka boy. Mikolo nazolanda na RTNC, groupe Nzoi nouvelle écrite ezongi. Tikolo babo. Oui, ezongi. Ya kozongisa ngata mwa esengo. Ezongi esengo na biso nyonso. Ngai kulanda ko sekote. Esengo za suste. Nini susu? Mwana wana. Makambo ngo zo continue kaka. Yoa, kimi besu makasi. Nga na soki on a bibo memaine ya église basale de délivrance. Délivrance na boité. Mais est-ce que ça na volonté wana? Si on met l'église au salé de délivrance. Alors boya te. Et yowe comme esprit humain. Pour que moibe ya makasi. Et pas ensemble possible les alate. Akoki ka ko changer. Total. Yo zalaka na kimia. Mwana zana na kimia. Na utaki na kilo. Na bina lekena ona tala. Vraiment. Neto lingi ba safu na oyelo ya minene wana na ndako. Mère double mbote Mbote mo. Mère double na moni yowate bana makela mbuya lobi ti lelo na tongo na moni yowate Mama. Mobali nanga lingaka kutanga na swana ba. Mingi yo. nga
nalingi nayeba nyonso olobi na nga wana eza mpenza solo mwasi ya ndeko nwasi atiako mal à l'aise te okosi ngai te ya solo bongo soki ezali ya solo yano abengani yo mpo na nini nayoki ata telefone te tata mwasi yo aza kuna eloko te mikolo mibale oyo olali awa ekoki lelo nga moko nazokende kozongisa yo oyoki nga mwa ndako ya moke nga nazolala wana nga nakoka kobokola yo nabimaka ntongo nake wenze koteka nazongaka be butu nakozwa contrôle no lere nini soki naloba bovanda yo na yano mpo nayebi ke ya na yo nde aza mieux placé ya kozwa contrôle na yo bongo lelo abenga na yo yo wana mpe na mbango ye koya oloba natuna olobi tozalaka na biso malamu nsima liwa na bino ya tata na bino sanga fofe ntsakala bipendo mavila bango nyonso banda bakenda batika mokumba epai na ngai ata na telefone kako koyoka par hasard mpe kaka na suka ya masolo na biso nde bazotuna boni bana yaya bongo sikoyo yo akoloba mwasi ya na ngai tozalaka bien soki atia komala lesi kobombela ngai te yebisa ngai tozala na biso bien tata Tata mwasi, mbote tata mwasi. Mbote mama. Osali malamu kwa yo moko ye. Ayebiso makamisa ko lekana ndako. Ayebisinga, apesinga rapport. Abombe lokote. Oh, mama. Pardon, ça ma famille. Tunaye bien tata mwasi. So mwasi nanga kote la kete. Soki mwasi nanga tena na ndako esi na benga naye. Ay yebo ko makambo sala na ndako. Soni azali kaka leki na yo. Ata okoki te okoluka kaka faso nyonso oyeba na kosupporte ye. Aza na ndeko mosusu te. Soni ozali nzoku banda kala natalisa yo yango nzoko alembaka mino na ete papa pe fulu yo kobwaka yoa ezali te oyoki nga nalobi te ke mwasi na yo moto azoluka kotia songisongi mpona kokabola bino jamais nalobi kaka basi mosusu balinga kotia kimia na mabota ya bato te nga natangi mwasi na yo Soni ye apesi nga rapport esika apesi nga rapport ya na bi jamais ko vande pa na ngai te esengeli kozongi pa ya na yo yango ana ye kozongisa Soni est-ce que yebiso ke bambongo ezobunga montre ezobunga bilambe ezobunga finalement c'est quoi? Est-ce que tu as dit ça? Ayebiso yango epai nanga kuna esika ezali te nayebeli yo na ndako ya na yo nga na kokoka charge na yo Soni azali kaka leki na yo ozali nzoku natalisa yo likambo wana utakala nzoku akolembaka mino na ete po soki nakanisi ndenge ya na nga ntengo atikelanga bino na lelo ndenge namonaka bino nazaka nesengo makasi koleka Soni pardon olingo zongisa nga supota na nga ya kala nasi nabosana ndeko na nga mpo na bino moi aussi me fait changer parce que si ça continue comme ça tu vas vendre te mais kobaka na koteya kobongwana makambo na banda koloba na yango banda kala bando zala mwana mkozo kola tangu na moni penzo komi mobali penzo kokozwa charge ya moto natalisi yo ndeko na yo ezali pota ya monoko ozoki pota makila mosusu obwaki makila mosusu omeli comme ça donc notre
pense pas. Yowa soki ezali bapasi luka na kobongwana. Bobo, oyebi kasi bateki lopango oyo. Ah bon? Babeti yango? Kutoa na commission? nakota na commission. Est-ce que biso azalaka commissionnaire? Boka, moni mbongo wana na commission. Na mwa ndambo toza nango na ndako. Ça tosangisi ça peut faire quelque chose. Soko oyebaki ke okozala no na tante. Mais fallait me dire. Nga na bokalaka te na makambo ndenge wana. Pesa mai. Na bien. Pilipili ya te. Osala suberere wana te. Eza bayere. Bobo, bobe bongo suki na nga olobi nini? On ba cheveux naturel leti ya bino. Nde ba suki biso tolingaka. Ça me va. Suki vraiment ya modèle ya bobo ya solo wana. Mais nga nazolula o kaka na suki ya modèle oyo. Oh, c'est kitoko, très joli. Ça fait beau. Makasi. Dis, mais c'est l'accès ça qui est. L'accès ça qui est. Yo, Longwa. L'accès ça qui est. Dit, yo, Longwa. Longwa! L'accès ça qui est. Yo, qu'est-ce qu'il y a là dans tout ça? C'est mon disque dur. Kende. Balasuka na mono a. Bima. Balasuka. Leki na ngai. Bible elobi. Ata masumu eza motane lokola ngola. Akoki kokomisa yango pembe lokola neige. Ngai oyo nde nazalaki olingai kolinga ngai te. Délivrance eza eloko malamu na vie ya moto. Chérie. Ça va, chérie? Ça va, Yowa? Bonjour, grand-père. Tu étais là depuis longtemps? Oui. Ok. Chérie, je vais rentrer chez moi.
yo pour la nasambisa ote. Nalingi te bando expliquer nga likambo ebandaki wapi ekomi ndenge nini. Non. Yo grand frère na yo azana souci na yo mingi. Azana ba inquiétude mingi vis-à-vis ya comportement na yo. Souci na biso ezalaka. Ndenge ozotanga classe osisi classe na yo lobi pour ça yo foyer eza esengo na biso. Grand frère no azala na souci d'abord ya papa na maman bakenda lelo lingo bakisa yesu pasi. En tout cas nalingi na yoka lisu likambo wana te. Grand frère, permettre-moi peine. Non, pas question. Nalobaki bien à début nalingi kosambisa yo te. Alors souci nanga ezandi o changer o eleki nalingi bozala bien oki ngai nayoki grand frère nga mpe nalingi omona yeye na banketi te na promettre on a changé nga na part nanga nakosola na grand frère na yo. Bonjour maman. Bonjour papa. Papa ok kuna? Oui, je vais voir Yoa, oui. Osoko même Kanda. La lettre de... Papa, baye bayo. Ah, ok. Oui maman, je suis en train de raisonner, donc je vais voir. Papa, moi na mobala soka courage. Ayo kaka sonité. Kende. Dès la mona rabino, quand on est tata la moto salaka. Ah bon? Vraiment, merci beaucoup maman. Merci. Bonne chance. Viens, je vais t'expliquer. Quoi, il y a un problème? Bola, viens, je vais t'expliquer. Mais ça fait tant que je ne te vois plus au cours. S'il te plaît, viens, suis-moi. Yoa, nani ozokimisa mbangombango? Yemi, ezala sepe na biso. Déjà na présenta oyi. Yoa, na makambo ezoleka na ndako oyo. Na oyo ozosala. Na oyo bazolobela yo. Yo ko changer te? Hey, eza pasi pona yo. Est-ce que vous avez réfléchi